mabota na mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Bienvenue chez nous. Merci à Toutou Bazali Kolanda, Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Enkamba, Nouvelle-Jérusalem. Vraiment, bande konangai, likamo na nya lobela eza likamo ka ya mukuse eza vraiment mulai mingite. Ba lobela trop makambo papa Tracy. Yonga na lobaki na landela pe non makambo papa Tracy na yeba nanu kiye papa Tracy. Amona ka batu balobaka mingi, batu batinda kanga ezali papa Zako, ezali papa Tracy, ezado batu batinda ngana kamwa bango. Pe na yokela ka bango mawa. So ba yeba ki papa Zako, banga baloba o balobaka te. Bozo mona balinga baloba te. Ngai nazo sala ba émission na nga na indépendance. Na sala ka ba émission na nga na ndenge na nga. Na sala ka nzambe na nga na ndenge na nga. Bafuta nga mbongo te. Bafuta ka nga mbongo te. Na sala ka émission na nga na ndenge na nga vocation eyela nga na sala ka nzambe na nga. Alors botika makambo wana. Na yeko landela makambo ya papa Tracy. Na yeko mona pena ke bandoki baza. Bomoni bato yo bayaka na Satan, bakoyaka na Satan. Bakokaka étoile te sike étoile ezali. Bakokaka te. Po bazo komona déjà lobby. Yango piaka bango vertige. Botala église ya Bongolo bandeko nanga. Video na Cheli bino bolanda botala église ya Bongolo. Église ya Bongolo so botali na kala niveau maye banda okota. Niveau mbula ezalaki ya somo yaki grave. Université so ki mbule beti batu boya na école ezalite. Bozomo. Boya ndenge nini? Mbula nzele kangami, banzela nyonso eza kokanga moya koleka ezate. Mais mutu akozwa en charge ya makambu wana ya kolandela yango eza papa Tracy. Siko na nkamba balobaki ba misala nyonso begi fo ba stopper na mpona to tonga nkamba. Kote direction mokimo bibeko ya to tonga nkamba. Mais papa Tracy asenga ki epa ya ba papa ba tonga Bongolo. Po Bongolo en tout cas mbula soki beti mawa. Place ko leki des alite nzela mabe donc compliqué pasi na pasi kaka. Nde ba tata ba pesa ki accord ba tonga Bongolo. Aye ko sola na ba konzi ya mboka. Bilomo ba moni ba konzi ya mboka ba yeba ko landela makambu nyonso wala nzela balandeli ya basololi pona ko bongisa nzela. Papa Tracy asalisi bâtiment po maye kota su na kati te. Eza bongo donc to lembate mapamboli balukaka ngo na makasi. Yimo kunzamba yebi pour ani yebi to sala misala opamba te sima nango mapamboli. Oyokani ha? Asalisi bâtiment na kati kuna po mai ezalaki ke tamba tongi mai ebandaki kokota ekotela ba voisin. Mai ezobima ezokotela ba voisin donc mabe ezalaki makasi kuna. Nde basali bâtiment moko même na kati église mai ekotaka sute. Bato boyebi Bongolo boyebi. Basali bâtiment et puis basali béton bandeko nanga na kati ya Bongolo. Grâce ya papa Tracy. Basali béton. Basali béton ba bongisi. Université et Telemi. Il y a deux niveaux. Papa Tracy. Vous voyez si que toi les as. Et si que toi les ali. Et yebanaka. Basali ntinsani mbongo na ndambo ya église. Na mbongo ya ndambo ya école. Basangisi ba Telemi si Bongolo. Bongolo comme pena. Atambule beti yaka kota na yo. Kota penza zala l'aise. Oye pe université. Oye. Donc kuna déjà makabosi evandi. École ya Bongolo mambo evandi. Église, batu bazwa na mituka na bango koti pe ozipe place ya ko gare mutuka. Ah bandeko nanga nini kaka? Nini kaka? Bolingi koloba mingi mabe. Bozwa mabe bochali boso, bozwa kombo na ye bo salir yango. Na comprendre bino boyebi ni bomone étoile. Étoile. Satan yebaka déjà ke esika oyo. Donc oyo balobelaka mwana elembo babebisaka babi kaka étoile babebisa siko réputation na ye po lobi kuna soki ke bamoni ke makambo mususu ye bangolo botala réputation na kala ndenge ezaki aza mutu boye et puis ndenga za wana
aza ni pasteur na lingomba aza na kaka mondimi simple aza ni pasteur ni donc aza na kaka mondimi simple atambwisaka na lingomba te mais bokuma kozwa ba photo na ye azo vivre vie na ye normal bokozwa ba photo bozo tambwisa bozo kofinga ye azo kisa lingomba soni aza pasteur te atelemaka liboso ya cher te akoki kisa lingomba soni ndenge nini et puis bana na bino baza be bazosala ya minene bana na bino batata libanda bino totia bato na bino bafingaka bana na bino baza na babebe na berso batata mikolo me bazelaka mbongo ya tata na mbongo ya mama batata mikolo baliaka bambongo basalaka eloko te bafeneya baparese bana na bino bapreferaka bapoto nde bamona poto lokwa lokumu babebe spirituel siko bamona grand spirituel moko azoya na nguya babi o pena to bana obebisa de réputation avant po lobi makambo ya kosala te de ya fo réputation e banda de ya kobebela avant omoni mwana nzambe ata bobebisi réputation na ye étoile esika za to bobebisi réputation na ye nzambe moko kosokola étoile wana akobongisa étoile wana kopetola yango bozoyoka tala azosalisa misala me ye moko pe aza na kati ya misala wana bozomona yoka makasi ya mutu. En tout cas mokili oyo mabe eza mingi ce n'est pas bien badeko nanga bato bazotambola mabe bato bazotamba bazozwa bolamu ya mutu bazobomba bazozwa musala oyo ya mutu oyo kolakisa pena monene ya mutu ndenge azosala makambo ya malamu bazozwa yango bazobomba mais bazozwa nde salite bazozwa babebisa comportement na yeba e babimisa ye mutu mabe na miso ya bato bozolinga kaka bobimisa ye mutu mabe na miso ya bato mais azape na makambo pe ya malamu oyo azosala makambo malamu bongolo wana boyibi bongolo nani yebi bongolo te mbula ya bongolo yo kokoka yo nani okoleka wapi okotela wapi nzela nyonso ya kobeba nzela ezalaka te mais ye asali amatisi batima batie déjà ba beton ngambo moko etikali siko ngambo moko bazobongisa bongolo oyo ezalaki ke place soki mbula ebeti place akoni ya tezate mais ye azobongisa yango akomisa yango petwa bazokontinue kotonga bauniversité de batima déjà etelemi ozomona ki azosala makambo ya malamu makambo ya kitoko azodesevoir libota te balobaka libota esantu bameritaka yango il faut omériter azokomérite deya bani deya kosala musala deja azosala musala azolakisa ke nakobebisa baevre ya koko na ngai te nakobebisa baevre te il faut na bongisa ngo ezalaka kitoko il faut to bongisa ngo etelema ekoma kitoko bongolo bato bakokende na baeglise bakomomema mituka na bango place akogare ezali akoti na eglise mbula te ebeti bokonyokama lisusu te mpona nini bazobongisa bazosala eloko ya malamu bandeko bondimaka pe bato mokili mabe eza mingi bato baza mabe trop balinga kotambwisa kombo ya moto na ndenge ya mabe balinga kobimisa kombo ya mutu mabe bokoma banda bokoma na bino bokoma kovandela kombo papa Tracy boye azosala boye azokisa lingomba soni aza nani ani pasteur azaka mwana ya tata azali ko jeune nyonso soka zokola mwana nyonso soka zokola erreur ezangaka te papa isimo kimbango kianga na bandi musala na ye na 50 ans papa ngenda banda musala na âge ni papa sima ki bonda banda musala avant na 1921 pona ni mabongisi ezalaki bongo kolo yeso banda musala na âge ni yesu koyo na âge azana ngwana azosala na ye vie na ye normal alors botiela ye bakaka te bokende kobundisaka ye bolandelaka mpo bana batata na bino mpe kuna balandela bavi na bango te so nazwi se nazwa siko baimage ya bana na ya nango nazwa siko na ya basi na mibali mpe na ya nango eza te ke soki oboti mwana tobotaka bana me tobotaka mitema te donc mwana so aza na mokie omoni moto aza na elembo nga moko na témoin vivant moto aza na elembo ya nzambe babundisaka ye epuis elembo na ye basalaka ndenge bakotinda yo na monde ya mabe na bavi ya mabe baopuse yo wana démon azokopuse okende kosalaka mabe mpona nini tata abwaka yo mais sikoyo nzambe mpe atalaka wana te batala mabe osala te atala motema na atali kati na yo akomprendre ke yo oza mabe te oza petwa mais bato ya mabe bazokofula yo kaka babimisa yo libanda mpo nini ozala mosika na nzambe
yango ne bato mokili basalaka soki mutu azokola ba etape elekaka ya bandenge nyonso mutu nyonso azokola etape ezangaka te mais soki akola azwi maturité nde siko makambo mpe evandaka makambo nzambe mpe evandaka akomi kosalela tata meme nzambe ye moko nzambe kati na bato me akolaka nano jamais banda mosala na ye na bomwana ayebi na ye ke azali nzambe akobanda na ye me te azwaka nano temps akola apusana papa soki mbango ake kozwa ake kobimisa président roi belge mais ye moko atia date ya indépendance po papa liangenda bakola nano abibana nanga baza nano mokie bakola nano ntango bakokola mpo baya kotambwisa mboka bien ozomona mais akokoloba mpe bakopesa mpe na temps wana ata bapa ndenge bazali na ba 20 ba 15 babanda mosala mais mpe baza banzambe mais alobi te bakola nano ye moko ayebaki ntina mais bino mutu aza na ye mwana aza ni pasteur na lingomba siko akoyokisa lingomba soni na nini pozo vivre nanu vie na ye normal epuis kutu oyo bolamu ye azosala bolingi yango te bozobimisaka ya mabe bana na bino basali deja nini bana na bino basali nini bana batata na bino kuna basali nini meme na bamama oyo bafingaka bakimbangisi te bamama bino mpe bwana bana ti bwana bana bango nyonso na biso na bango na bapatrasi wana toza biso nyonso bana bino mpe boza na bana ntango ofungola mbanga olobela mwana ya mutu tala nsima na yo po yo mpe oza na mwana tala bana na yo bana baza se comporter bien po mwana mpe azaki mbangisi te soki osala mabe azokisaka lingomba soni ezaka papa trasi te ezaka ye te ezaka teke mwana opo mwana aza mwana ya papa zako oyenda azokisa lingomba soni bongo mwana na yo mwana nde azokisa lingomba soni te po yo mpe ozaki mbangisi te bongo mwana na yo moko ayokisa lingomba soni te otali ata bakomporte bana na yo te bana bandekolo bana bavoisin bakimbangisi te boza na bango bakomportement misala na bango mabe baza nango mais ozolobela kaka mwana oyo ya papa zako te babozwa kombo ya tata bokoma kosujar yango bokoma kokenda yango na ndenge ya mabe kombo ya tata bokenda nango na ndenge ya mabe yango bozomona kanda nzambe okomosala meme kasi na nga kanda ya papa kisolokele ezokose manifeste bino bawana mokimi bozoba papa kisolokele te oki okamwisanga boyebaka na bino papa kisolokele te yango wana nayesaka bino boya babebe spirituel po soki bozalaki na sagesse spirituelle bolinga boyeba papa kisolokele na mokili oyo na nzoto oyo alata nga nasala baexame wana nga moko na ndako nazotuna bipata papa kisolokele alobi aza na mokili oyo mais aza nani nga moko nazo bafoto ya batata nazotala azali nani nga moko nasala yango nazolingana nayeba wana kuta nazwi révélation te mais na comprendre déjà que papa zako faisait na papa kisolokele rien papa moko abilanga ote papa zako c'est papa José Diangenda na bi te rien oyo kabie papa Diangenda papa José Diangenda pa rigeni azali papa Simon Kimbongo Kiangani ye wana papa Diangenda ye wana tozo kende royaume Congo tozali kokene makambo ezoya papa José Diangenda na bandi musala te mais akosala chaque chose en son temps papa zako na lobi te akoloba akomi bimisa bomoni lelo bochola bofinga yango bomona pe fimbo ezobeta fimbo ya libende basekele ezali susu te misala na bino komi kobima libanda po bozoyeba tata te bozoyeba nzoto ya alati te bozokochola tata na bino me bozoyeba te toza na lingomba ya molimo bozososola te etali bino yango wana boyebaka yango oyo bino bosalaka boko banda ozwa fimbu ya libende boko vala kati ya ndako ozolela okimi na chambre ozolela ozoyoka na soni kolela esika bato siko soni ekosila bokomolela na miso ya bato kaka boye po misala na bino ekobima libanda bokobima na mposi te ma bozoyeba nzambe na mokili te bozochola tata bozofinga tata bokoregrete boregrete polata akoba paza kote ke butafuta nga mbongo soki apienga mbongo na boko bona koboya na koba pambola nga pota zali tata na papa lipamboli po lipamboli esilaka te mbongo boye ekosila lipamboli esilaka te
ngane na senga ka sagesse spirituelle intelligence na musala nazo sala oyo ezalela ngate nazala limité te ngana koza limité te nga pena fona sala musala ya tata nyonso te maye moko tata pesi ngai musala ngana sala nyonso na lobela nyonso eloko moko bo mama ezali te sagesse spirituelle intelligence bomon. Donc c'est ça. Alors tellement bino bokanisa bapesa nga mbongo mawana bino yango mona nga landa bino te bapesa ka nga mbongo te nasala ka musala na nga donc na landeli penza vie ya papa Tracy na ko comprendre que bato babe baza mingi te balingi lembo esala te elembo eza élevé yaka na bitumba balingi elembo esala te niveau papa Tracy azo sala makambo na bongolo niveau azo landela musala bongolo maintenant bato ya mitema mabe bazana na ndaku bazoke tambusa kombo na ndenge ya mabe bato ka bazana ndaku ba o balingaka mbongo balingaki bavanda place wana basala musala wana tellement ya bike ngamo na simba musala oyo bato wana bakotambusa kombo na mabe bokotambusa kombo na mabe lelo lobi bokolemba po ngamo ko pena ke na landeli vine no komona no o bato balobela ka eza bongo te na ko na ko mona kutu makambu kutu ya bien ne ko mona ko ya malamu azo sala ta na mona ki video wana bitina so video na télécharger yango na landeli ba histoire wa makambu oyo azo sala na moni ke te bazoko fingisa komba papa zako bazo finga papa Tracy te papa Tracy aza mabeti na oyo azo sala na ba œuvre ngana yebi bongolo na kende na église bongolo kala na kota na église bongolo mbule betaka mama yo le kaka courant wana mukolo wana na mona ka liwana miswa na mona liwana miswa ezalaka grave mais lelo soko kei bongolo ko pena kota na église esili pena bozongi na bino o mai ekota ezokota lisute o mai ke okuna ne bakale bo basali bo mai ko makota na bavoisin te bazobongisa pe bazoko continuer car musala na bongo na esilité niveau na moneli yango te ezokoma kitoko makasi bandeko na bondimaka mutu bongo te moni na vie soko lingi nzamba pambola yo ndimaka mutu ndimaka ba œuvre ya mutu soko zo ndima mutu te ozaloka mutema keto mutema mabe okopambwama te na vie foko ndimaka mutu nzamba opambola o ozoyoka kozala mutema mabe efutaka te omonaka video bandeko balukaka wana ozoko rond point mutema mabe ozo sali mwana mutu yo boko pe bota bana ozo finga mwana mutu me utali pe simateke yo poza na bana ozo chola mwana mutu me utali pe comportement bana na yo te otali yango te ozo chola mwana ya mutu eza malamu te eza vraiment malamu te en tout cas image oyo esepeli singa makasi komona musala papa Tracy azo sala na bongolo komona nenga telemisi bongolo komona so na raisonner niveau na nga kufela na ba mai wana ya bongolo bobimi église ozo yesu kombula makasi na kanisi na lelo bongolo nenge komi en tout cas papa Tracy vanda na yo ozo sala musala kitoko bato bazo chola yo bato ba ridiculiser bato bazo fingisa kombo na yo ba mone lembo ba mone étoile bazo comprendre déjà bazo comprendre donc yango na balingi ke ba salir kombo na yo po lobi et rattraper mais nzambe pe boko salir ye lelo mais lobi boko ka ko salir te lobi boko tikala na soni donc c'est ça o bela na ngai ye la bino yango na likaba papa Tracy na musala zo sana bongolo na ndenga bongisi bongolo na ndenge bongolo komi kitoko bato so bazo chola bazo finga en tout cas boza zéro wala bino loko te bokotika la pe loko te boza ba mandian yango bo finga ka popo kenda ko senga ka papa 26 wa bato ya nzala yango bozo comprendre bisika boza te bozo tepa oh nga na ni gauche ni droite donc yo za ni 26 ni 3 siko za nani nzambe pa lingaka bongo te pona isika moko soki oza muta 26 kende na 26 soki oza muta 3 tikala na 3 vi oyo eza malamu te ke tellement ke oza na bezozonga na yo me otala siko position zwa kuna bakipaka yo bien moyo koka kozonga te pona nini ozwa position de soko zongi kuna ozonga si likambu ya nzambe soko landi yango soso tala mbongo oko perdre
bayekoli ya nkolo Yesu mingi pe bakendaka po nini bakanisaka kende baotama na nkolo Yesu bakozwa mbongo bakoma kosa sorti makasi nzoka nde ezate baopa na tata Simon Kimbangu bango wana bakenda bafungo bekize bango pona mbongo sikoyo yango toza nango lelo te babino bozokanga bato wana pona mbongo yebi misala na bango boyebi makambo nyonso mabe bazosala bozokanga bango pona mbongo etali bino biso kana nzambe na biso na mpiaka na biso mais suka nango ezali wana ezali courte joie kala te bazokatana biso sikoyo tozokota na tango ya elaka o nzambe abongiselaki biso. Donc c'est ça ngai Maman Francisque Kabalenda la reine d'Nkamba Nouvelle Jérusalem na ngaki na lakisa bino ka ba image kitoko papa Tracy azosala donc nga penza natali na moni mabemo kote o bolobelaka ye do bino nde bokofuta etali bino ngaka ona ngana lakisa bino yango wana. Merci beaucoup na batutu balandinga tomani à la prochaine. Ciao ciao. Mabota la mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Mokili